nakoka vraiment ko tricher mobile te o nga pena na pesa kier nanga mutema nanga ye wana nde atikala kalibasi Abia zara sera lingi déjà lingi libela change raté donc aza fidèle Manuela a aussi la choix il y a parmi mibali misa rencontre des âmes sœurs il y a roluka âme sœur na yo ya kokutana na molonga ni na yo ya kokutana na moto ya kobetisa yo motema déjà baza bala mibali misa tu na sima choix na yo eke epa ya nani rencontre des âmes sœurs New Look. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre télé-réalité. Rencontre des âmes sœurs New Look Nakati. Il y a chaîne Abisso, la voix du peuple, une émission où il permettra à Abisso, tout le monde a le choix. Il y a beaucoup d'âmes sœurs Nabisso. Tant que vous avez un molon anité, tant que vous avez nos huités, partout où vous êtes, ces plateaux, ils sont conçus pour que vous ayez le choix. Le rôle de Bakoya, na Esika Obisso Tozali. Et je pense que nous avons déjà présenter quelques cas oyo. Il y a la choix. Je répète que c'est une émission qui a été conçue depuis 2016 à la voix du peuple et soit qui pose et au zonisiango na 2025 na concept yasika o tozomona ba rideau ezali bon esika oyo ba prétendant baza robombama parce que tozala posa to yora na ba intérieur na bango avant to mona ba physique na bango et kit oyo ezali kit oyo to cheli ndeko oyo ayoko luka partenaire ayoko luka amseur na ye. Je dis merci à l'équipe technique Nangao, baza toujours là pour la réalisation de l'émission. Je cite Château Kolo, Parouze Esayo, Dari Dewante, c'est puis Jiva Zolandonga. Et je vous signale que vous avez la posa Oyako, l'équipe séjour na Malamu, na Kinshasa, Flat Hotel les Agara Moko Tenazia sur l'avenue Kalemelembe, numéro 256. Déjà, Batoyo Toponi, pour que ça dit bisomo tout ça qui tokeneur ça a déjà choix il y a mibali misatu pour que de quoi roya amekabota la ceux qui va correspondre à la bagounae tout se retrouve juste après élément pour que to kotisa candidate à la biso alelo. Merci. Rencontre des âmes sœurs New Look. Elle s'appelle Manuela Moseka to senga ya kota pendant que public ba to yambaye na maboko. Voilà, Manuela Moseka, bonjour. En tout cas, Toyambio, na émission Nabiso et puis Topesio, merci. Nengo sali choix, ya osala koluka, oyayo amseur. Ça va? Merci. Vous allez? Oui, à l'aise. Toyambio bien? Va alors. Merci. Manuela Moseka. Ah, comme on est bien. Donc, il y a un candidat numéro 1. T'as vu moi c'est quand moi mutu moka mire. Non même pas. Mutu te? Ouais. Comment c'est pensé bien? Ah ouais, moi c'est bon déjà. Ah OK, ça va. Manuela Moseka. Oui. Aux âmes ta province ni. Tu as ta Bumba, Équateur. Aux âmes ta Bumba Équateur. OK. Manuela abotami na famille ni aza katse na famille. Na botami na famille Moseka, na ça la troisième. Vous êtes troisième, vous êtes combien dans la famille? Tu as 6, 3 filles, 3 garçons. 3 filles, 3 garçons. Yo troisième. Vous savez ba étude ni jusque là? Oui, na salle biochimie. Biochimie, vous êtes diplômé d'état? Oui. OK, vous avez âge ni? Ada 27 ans. 20? 27 ans. 27 ans. Manuela 27 ans, vous avez bana boni? Moko. Vous avez moi moko. Il y a moi c'est mobile. Moi aussi. Azana âge ni siko? 7 ans. 7 ans. OK. Sikoyo. Dans les to bana pe non na présent. Oyo bana batuni baza. On a ça que déjà que to luki 3 prétendants. Yo monem to retard na suka soko au CP na bango to au CP na bango par rapport il y a causerie autre ça la bisono a. Candidat numéro 1, Ro s'est présenté par Manuela. Ouais, Manuela, moi c'est Sylvain Timpaka. Ozala bana boni osala ni la vie. Nazana bana 4, moko ya moi si. Naza commerçant et puis na débrouillaka. Nenge mobile no so salaka. Je te signale que Sylvain a déjà la quarantaine d'âge. Candidat numéro 2 s'est présenté. Ouais, Charlie Kilicho, 35 ans d'âge. Dans un moment, Mbali,
aza na 5 ans naza commerçant na débriaka donc c'est ça naza muswali 100%. Candidat numéro 3. Oui, je me présente au nom de Daniel Congo. Je suis congolais d'origine, tribu Yaka. J'ai des enfants sexe masculin et j'ai 35 ans. Voilà. Je pense que Oyoki déjà, Bandeko Baza Awa, il peut se présenter déjà. Manuela, on a toute la question du Bosso. Nini Sali que Boka Bonana. Est-ce que vous avez un mobile? Vous avez un mobile à voyer à Bosso Kabwana? Oui, Nazala qui n'a mobile. Vous avez un mobile? Déjà 5 ans déjà. 5 ans? Oui. Ah, Manuela, bon, nous ça va. Papa Vincent, s'il vous plaît. Loba, papa. Manuela Zolobane, mais Tozo. Bon, vous bien été. Manuela Lobi, ça fait 5 ans dans son mobilité. Ah. Nakino alelo. Dans mon cocon, ça fait 2 fois. 5 ans depuis na kabona na papa mwana de papa mwana 5 ans na vanda na pe na bakina na débrouiller non pour na mwana parce que mbali mutu passe mais na tali que naza moi c'est quand même et c'est en fin za musungi mon baza pe pembe na parce que moi na pas na pour ça parce que le papa bien awa. Donc na 5 ans on a il au moins l'équité na 5 ans on a ata il y a faux tour il au moins l'équité. Oui. Na vanda ki vraiment na kanga mutema makasi. Okanga mutema ana Congo. Manuela koyoka mungongo na yo. Zia la bini. Akanga mutema wapi? Akanga mutema ana Congo. Bon ba woka mutema wapi? Congo te. C'est que bien mi bal do pesa mutu passe. Naza moi c'est namuna ke. Dans la Congo moi ça woka mutema te bala 5 ans. Akoka mutema biso mo ba yaya bato akuta na bango na nzela. To tsala maili. Au Congo. Au Congo. Manuela au Congo. D'après nous Manuela au Kosa. Bon, tu es habité mais on a fait on a rappelé là Zakini. Bon, tu es gagné Malobalaye. 5 ans na fana na ndako bimaka te. Atel boso porte comme raté. Toi sur la na balcon. Na lobi bien, banda kabona na papa mwana 5 ans na zo débrouiller pour na mwana mais na mosiko na luka mwana ngai papa. Ok. Ce qu'on va tenir une question, la 5 ans là, on va nous bima libana te au sous la balcon. Na ndo bima. Donc mi bali balinga ngo meyondo bano boya. Na ndo boya. Parce que ben on a fait un homme tout na ngeza na. Donc papa Vincent on a comprendre maman Manuela. Na papa mwana na indi basali 5 ans bazala lisusu te. OK, na bula ki c'est bon. OK. Ce qu'on to yeba na tourner dans question. Ce qu'on to yeba au kabona na papa mwana kwani parce que il y a peu déjà moi là on est les cas qui peut beaucoup vont arriver aussi séparer. Ah bon? Papa moi na to kabwa ni pour nani. Papa moi na ki trop mon boulot. Mon boulot. Mon boulot makasi. Ya basi. Ya basi pour le bakuté. Elinga ki makasi mais na bana ko supporter au kangé première fois boy. Asengi bolimbisu oyambie lisusu deuxième fois to na moni ke na comme même si basi on menacer na banzela. Mais ngai na mona ki ya na kangi mutema trop bien écoute kangai à sa vie naï. Candidat numéro 3. Oui papa journaliste. Fidèle na bolingo. Yo za rappela fidèle so lingi moi si au trichade. Ceux qui na lobby oui c'est na kosi. Vous êtes fidèle. Na ebité ici kana za vraiment. Yo mo lobby so lobby oui na la poser une question. Bah oui mais la poser une question na bolingo za fidèle yo lobby so lobby oui c'est ko kosi. Ya na tout dit donc vous êtes fidèle na bolingo. Bon bah définition on est la lingana na comprendre ngote. Donc on a moyen d'habiter son. Bon yo siko ebité là. Est fidèle les français là lingana té. Parce que la lingana ndé na ebité na mundi onzo na ba on peut te. Bon yo siko expliquer na so lobby koza fidèle to fidèle ngelo bani selon yo pendant ce que ça a yo kumela bolingo ndeni sous la moisi okobi bana moisi mususu pendant koza na moisi na yo et zaka mabete na sungaka ba bakeleli bande kona ba bakelela ka dans la sens wana. Candidat numéro 2. Oui papa. Yo oza fidèle na bolingo bolingi moisi ozaka na yeti au tricharaté. Papa Vincent na aucune question mais na retourna maman Manuela question moko. Vas-y alors. Maman Manuela sera fidèle na bolingo, soumise soumise na bolingo au tricharaté. En fait, nga pende za busina lingi mobile, na linga vraiment mobile makasi. Na zo konde na se. Na ko vraiment ko tricher mobile te. Oh nga pende na pesa kier na nga.
motema na ngai ye wana nde atikalaka libasi abi azaka soka lingi déjà lingi libela achangeaka te donc aza fidèle bon na point ke molai te soki naosala rélaction nalingaka nazala à l'aise mais yo yebaka kaka yo ozali wana wamini olobi koloba fidèle wana eza mwa motu pasi mais yo se sentir kaka yo nde mama nade mama ouais donc zela non donc pas na yo ma fidélité na infidélité ezalaka te na love ezalaka ke mwasi na yebaka ye yende de base yende de base yende makambo tout carré le reste wana etali ete le reste wana atlanda ngo te akumba ngo te akipa ngo te donc c'est que vous êtes infidèle infidélité siko yo mpona mpona ozala infidèle faut ça ni tant déjà yaza à l'aise c'est la vie naza fidèle donc yo so otie mwasi donc ce mwasi aza susu akomi mal à l'aise wana akomi infidèle mais soki akangi déjà la mwasi akoma déjà mal à l'aise bon na mokili oyo ya lelo kokanga na ezala lisu te bamayele bakisama trop nalobi nako répondre oui bien si bakanga bango so mobali te ke mobali asa bokanga te mais te ke yo ozolinga faut pesa mwasi andela ko respect te ke yo ozopesa respect te nana on surtout akoyo pesa un respect donc yo mwasi ya mobali ako tromper na yo mais asala ngo yo yeba te nayeba te na découvrir nanga pe te ok est-ce que oyo boya azako l'action on a fara oui ala vraiment bona bapele moi pe ba menasanga même si na nzela siko muta bona vanda ne kaka ya on a vu papa Vincent monisco oyo ya boyinda zalaki infidèle o ngana olobela za ni kozala fidèle ni kozala infidèle ya zala randa laisse kanina numéro 1 Papa Vincent ozala fidèle à bolingo na biso ngandenga na zabo isifi na zwaka onga na ozongisa elekela ye moko premièrement netinga na linga mwasi vraiment a respecter nga to sangai osale mabe peut-être ayo kangona musika mais na misu na epeme na nga peme na plutôt papa ya passe papa tiko ki ma question na nga kosale mabe na pembeni to la musika eza ma non mais l'erreur est papa na ngai au moins na bolingo l'erreur est humaine koyoka de bonanga mwasi ndenga solo yebisanga na kosale mabe ndeni donc na kotikela ko déconnecter mais l'erreur est humaine toza bato parce que yo répondre à la question na nga oza fidèle to infidèle nga na likolo moko na mal ko mo libanda mais na kosale mabe te so ya salinga mabe te koyoka ye kaka na kosala mabe te mais l'erreur est humaine Maman, vous avez une question retour là-bas? D'ailleurs, qui bon. Question ni retour là-bas. Question ni retour là-bas, c'est que ce qui n'a pas le choix, na mobile onga na monde qui est, na parmi trois wana, na pour moi qu'on a. À cause de la d'accord que téléphone na yenga ina fait yango, na simba yango nyoso ekota message ngana yebaka. Bogi. Omoni makambo ngo na utolo ba awa. Candidat numéro 1 na bade pa la yo. Makambo na utolo ba boye. Soki ya nimi yo. Ozala d'accord, ya zora téléphone na yo, afuyaka ba message na ba appel no se kota na téléphone na yo. Place mbebe bandi yango wana. Biyo lo boza fidèle. Kasi yango na ebisioti. Yo so mona mikanda lopango ba bimisango R no so libanda bat no so mona ngo mikanda lopango yango. Baza partenaire na autre papa. So yo biloko mabeza te pourquoi obomba. Voilà, kasi yango na lobby. O mona na téléphone. So yo robizela, ko déjà na kati sa relation. Oui. So déjà obo bomba, c'est que loko mabeza. Pour so yo biloko mabeza te obomba ni. Papa na ngai nazo bisao. Téléphone o moni. Ezaka ni loko mabete. Mais loko mabebi maakaka. Téléphone bimisaka eloko mabe. Il suffit mona kaka salut yebisanga. Collègue na komelo kaka salut du fait que photo est bimé aka pembe moi c'est na landa ko luki ba problème est-ce que salut ça bolingo candidat numéro 3 oui papa olobi nini moi ça lobi soki est-ce que bonima soki bokomi moi ça mobali otikela ke téléphone afuyera ngondenga lingi akoti abimi atali ba message atali nyoso onima akoti ba galerie ba photo onima na kosala yango soki nalingi mwasi wana si ye mpe na part ne alingi nga vrai tant pis eloko ya koempêche nga eza te parce que
vérité ga ezala ndeka na biso. Ok, donc yo zo banga no logo te asima le téléphone. Mais oyebi ko définir te fidèle infidèle. En tout cas, ndé na yebi on telenga. Mais kotika téléphone wa no tika. Ah oui. Candidat numéro 2. Bon, maman Manuela, Oui. nangana tuna na ki ozala tout le temps na téléphone na mobali. Ke mobali azana ya wana te mais ozala tout le temps na téléphone na ke mobali azana mais osimba téléphone est au préféré ni. Mobile azala yo à tout moment mosimba téléphone a été. Na ke mobile azala à tout moment te na ndako mosimba téléphone oponi ni. Naponi ke o na simba téléphone tout le temps. Onimika yo simba téléphone. Ada nimika simba téléphone. Ah onimika simba téléphone. Maman Manuela koluga royeba te pourquoi ndeka apumba likolo mais lilingine salara na si. Au moins bien mi bail, nous avons tant de sous confiance. Tu n'as pas ma confiance dans 100%, même pas. Il faut découvrir mon bail open, il n'a pas son thème à l'inviter. Omoni téléphone oyozo le belawana. Téléphone oyo le belawana, lelo lobité. Au bayahango, au mon c'est important c'était. On a fait chaque jour, C'est que quand on a fouillé le téléphone, on a fouillé pour quand mobile, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas quand on a fouillé pour déjà au Kangai, c'est que pour Boboyana. Qu'est-ce que c'est que moi je alors. Parce que yo déjà que si on a aussi ma téléphone balanga na luka na mon logo mabe. Donc c'est-à-dire boya no ga déjà parce que yo déjà que na coûte logo mabe. Pour ça la confiance aux à la poste autour dans. Oui, confiance c'est ça nango. Ezala maintenant de sinon. Mais le luka lobi go mon nango. Non mon oui, te non mon nango soki mobile azal bien. Ils sont basés bien non mon nango. Ils manquent de confiance maman. Ils manquent de confiance. Donc yo pour la moi ce soir aussi match mono ils manquent de confiance. Ils manquent de confiance. Alors yo modo ba que au début on définit fidélité te. Quand c'est et pas na yé na faire comprendre que asana ba passe ou asana ba choc ou soit na la que ba passe ba choc non. Na bi bien na rezoa charge na yé na ma kambutu. Donc fidélité ça on charge à moi si c'est là yo. Mais ce qui n'a pas si na tia à l'aise tranquille avant na matin papa Vincent. Avant candidat numéro 3. Non, candidat numéro 1 plutôt. Oui, monsieur Vincent. Au Kondima Monseka Manuela a commenté publication ex na Facebook, na TikTok. Alors commentaire na genre ya genre ndeni. To a like ya mukaka tam susu ex na ya photo na moko boye ya tikika like. To a commenté kaka photo kitoko. Oni bango. Relation na kozala kaka na ex tilele eza et quoi aboutir nani. Bon, na bien na ko répondre. Donc quand tu eza ba ex monsieur za kana ba en tout cas bon je ndenge ma bête. To za so bien to so na biso. Ex ba ko na bien na mabe. Au commentaire on commentaire sali et ma bête. Tu sais pas bon terme. Ex na yo bokabwani ozoluka ezala ebimana de façon ya kokabwana ya mabe na ya malamu oh po bokabwana nyonso ezalaka mabe pe ko to kama pe to bomana pe atamboto na ntia to pesa na wana nde olongola wana ko tia j'aime te non tia j'aime te voilà siko o bokabwana na ndenga bien o tia j'aime eza o wapi ezaka o nde to tika ouais c'est que te yo pe kendo luka kuna ngape na ke oluka kotoyo après ok okutani pe na nga ozongeli siko ex pour na ko baxeler j'aime on bâtisse pour mon qui est na moi stop pour mon qui a fanda qui bosso ya Marc Doisolia par exemple. C'est comme si bosso moi photo mon c'est pélisinga non tiens ah au moins ma boko c'est pelisa wana. Candidat numéro 2. Tu peux accepter que hier le loi comme moi scenario au moins à commenter toi liker photo toi il y a ex na. Papa Vincent mais comment est-ce que contact non il y a ex na ya rozela on wapi route na wapi pour mutu dia so bokaboni ko kabona malamu ezala mais nazo poser question parce que oyebi ke hier azana mwana moko c'est-à-dire il faut pas solo na papa mwana na ye kozala na mwana moko ndenge loba te ke il faut à commenter soit fois ça j'aime na ba photo bien na mais on accepter okuta ye na ex na ye papa mwana ba vandi ba keke pa ba solo na accepter ngote oh bien sûr non accepter ngote soit ça besoin mwana ba otindele mwana e soit ça besoin que non te
Moi, nazala ba séjour et pas na. C'est pas un problème à moi na mais c'est que yo pe la ngam na yo pe otika pe yo pe okuta na maman moi na ote po pas se perdre na ote. Ouais, être sincère vraiment na linga na opété mamba okuta na maman wa moi. Na préfère en route nazala so na okedali boso na kinara liboso ba robenga benga on nazala na route. Au moins que na ça chemin mususu. C'est quoi soit là les maman na lugana. Soit les maman nazala contact na maman na ngai. Pour maman mtalinga qui est. Non, dans le sens que l'homme sous photo est invité. OK. Quand on invite un problème là, maman la biso qui Manuela. Faut pas faire ça. Basi balanda ba honte. Ah. Candidat numéro 3. Orondi moi si na yo a commenter photo ya papa moi na. Oui, enfin bon. Pour nangai nakoki penza ko tenir rigueur te kaka somme ta sali commentaire parce que dans la vie otoro eba soko landi bien kuloto aze quoi alobaka les passé mingi we soaka ezalaka ya mwasi mais mobali soaka la yango te oui faut ko eba pe lisusu avant ngana ko manaye c'est-à-dire c'est que azalaka déjà place mususu et pas mutu mususu bablo comme sous tout ça là yango il est qui yango et à un moment so on qui exagéré là ou quoi condamné bablo quoi so à quel moment on a exagéré bon ah bon net ngai commentaire photo c'est bien commenter photo dire bon c'est joli tout ça c'est normal mais comme à quel moment ko solo là ka walande za mabe magasi. OK. Papa Vincent. Oui. Mabe nyo so batelema la kango ne bandelito na suka. Ça dépend. Mais oya bolingo to oya biso ya ndako ya mwasi na mobali za ne bandeli. Donc faut ba déjà au téléma faut télémelango. Et là nzete zo kola faut bomisango bien là. Bala moko. OK. Bon, Manuela, quel genre amibali olingaka? Physique à mobali olingeza na ndeni? Bon. Donc maman makasi hein? OK. Na penza ndenge mobali zala. Ngamba zaka kitoko makasi. Mobala zala? Azaka kitoko vraiment azapembe. Non, yo pour mobala villa pour salade. On est kako weta no ndinga mundi na Manuela. Singa tanza to ngotomba pe mobali pe ba lo pe couple bino quand même. Kitoko. Mobala za bogar. Ya mibale. Mbale azapembe alba pe kitoko. Tendresse na bolingo ndinga aldingaka. OK. Bon mobala mundu te. Ya mundu. Ça dépend hein? Mais azaka kitoko kaka. OK, azala bon. Côté ba valeur atazane na nous na anane na mbongo to kozwana. Oyo bundaka vinza ba opamble bino lobby. Azala na mbongo mais azana mbongo ma o tem deti ba fiso linga mo ba faza ba deep azabuté azana mo quand même OK. Ayebi ke ngai na ko se vivre na mo nanga. OK. Donc yo so mobala lingo fazo pe mo na charge. Aza mo na charge. Candidat numéro 2. Vous êtes d'accord nango? Olingi moi ça dans mwana yo tant olingi carrément yo pe mwana na ko maman na charge na yo. Bon wana normal. Tant de lingi maman ça fona linga pe mwana eh. OK. Na hôtel melera na eloko moko. O tsul ba papa ya kitoko. Abiye mobali fois za buka boyo mutalinga mobali. Alobaka bongo. Boyo alobaka mobali kaza mabe. Na bi we papa Vincent. Nde nazana yi. Ceux qui na comment vivre na est arrivé que na sali accident mort boyelongi baby na baby vraiment na omi mabe ba photo mona ba photo msu na ba réseaux sociaux ba tumsunde ba comment asiko est-ce que ya considérer siko qui mabe na nga na ba lukaka kitoko Encore répondre? Oui. Dès que la question est à l'objet na réponse dans mes amis. Mobile na ngata ke na bi mobile na zalaki. Tant que na bi oyo ezaki te oyo ezaki na no lingo kaka. Non, lingo. Okay. Pourquoi? Candidat numéro 3. Tonton Vincent. On peut accepter... non, plutôt candidat numéro 1. Oui. On peut accepter Olingi Mwasi. Zana Mwana. Papa Mwana Ngwazo, mais Mwana Ngwa comme une charge. Yon no mo bogo. Bon, en principe, balobaso lingi soso lingana makinae. OK. Mais il faut que ça na ba principe. Pour moi, si so télémélé na ba principe, tu as déconné au-delà. Abosa na mabe ex sala qui est azong c'est lopé mabe wana bokomi double c'est double ni mabenga woni bokomi double na kata ba kamuna na ba faire na ye abimisi pe mabe na bato ba monio mabe zoka yo telemela ki angote. OK. C'est bien le départ au télémeli
na ba principe mobo o ye fois landa au moins que beaucoup mama kamne so kende bien olinga mobali aza na Kinshasa aza na Poto aza na Dubai aza na Chine to place nyonso ka bolingo bopenga ozwi nous avons cas partout hein vous en avez préférence teo non ngaka mobali ya Poto yo moko mela masanga non cigarette diamba ozwi mobali moko boya aza aomela diamba ça va cigarette masanga moi quand même hein mais na préfère en vraiment té ok pour yo moko biloko nani osomela aussi mbango te sikoyo eloko nini ozela pa mobali ozolinga ozala eposa eloko nini ozonga mobali ya ningi nini en fait mobali nini ozela po mobali apesa yo en retour non quand mobali apesa en retour ka amour oui, aza fidèle na yo outi de la problème de fidélité sikoyo batalisi biso pa mibalo misato ke bazala bango fidèle na yo te sikoyo osa ndeni en fait so bazala fidèle pa na te yo na minute oyo ozoluka mobali oyo o tromper ote oui o penza o linga nga penza na bulingwa so malgré ça o sa ne ma bena d'ailleurs mais sikoyo yo moko ba défaut ezalaka nini na boli oyo mibali ba reproche ko mingi ezalaka nini ça eza kanda ya sikaka parce que nga sika makasi na sika pe loko eza vraiment na bit na sika na pe mais kanda na pe umela na ngoto OK na sika simba mo kanda numéro 3 tonton vous avez la question autour na ya le billet de fond ezami kanda sika makasi mais yo question ni numéro tout na ye pose sous moi détail muke pa na ye na lingina senga kanga na ndeko mwasi parce que na oki deno na ye a limbolela nga yango pena ba signification parce que ça ba nom significatif donc oui c'est un grand plaisir ka ba non na a limbolela nga yango pena parce que c'est significatif Manuela Moseka abi ngelo bani kombo na Manuela déjà Emmanuel hein Moseka vierge oui OK hein merci beaucoup tonton candidat numéro 2 vous avez question tout na bon nous avons vraiment une question mais par rapport à l'idée naïe, ma yazo dukawana na préféré en vraiment. Bon, voilà total en sima. Mais là tout na candidat numéro 1 question moko. ouais Manuela moi sinon nandaku. ouais OK nayi musala et na pourquoi ozana makanisi na pourquoi bo sala fête. Osala ndenge nini pour que Manuela comprenne que nengo yo wana journée wana ozala posa bosa ne fête na pourquoi osala neni déjà ozana Manuela place moko il faut na yeba bien ndinga linga déjà mbongo eloko liboso il faut kozwa dollar ko balango na franc congolais belé eka na oya kaka na PC kaka simba soko PC kaka simba na sûr que nyonso banda osenga ebima na pete OK ouais candidat numéro 2 yo sa neni so ebi que non la pourquoi ni la ozo na pourquoi la besoin tout ça la fête na Manuela o sa nini stratégie ni no sala o sala pour que a comprendre que bouton le loza la pour ça ne bossa fête bouton le na pour ça tout ça fête lo ni no sala so uti musala o yena parler pour Manuela comprendre que non papa en tout cas le na pour oza la pour ça là lo ni no sala bon na luka on a baba blog o ya lingara biscuit bonbon babilo moko qui o ya lingara le la moi c'est biscuit la bonbon pour la pour na pese exemple na bi na luka na yeba o ya o lingaka OK ceux qui na comprendre au moins na nga lingaka na bi ke wana so na ngo match za la carré ata na dernière minute sans so penalty OK penalty na pe na rata ngote donc na ça le fond na ila candidat numéro 3 oui tonton Vessa yo ça neni na regard ouais deuxième regard ouais donc quand il nanga son atelier on va comprendre faut ça pour aller là ta coupe rouge hier soir là pour ça moi si na yeba ça fait na butu so razo na yeba ça moi so munga tika coupe rouge le yeba que butu wana daza pour ça na yo donc voilà c'est une manière de communication de yo ce qu'on a coupe rouge au bord à des regards ngai étaler les gars là c'est vrai que vous a pour ça là très bien mais en principe autika moi c'est ndako azana po yoka mobali a comprendre que te mobali nga za na besoin bo so peut toke na bango na ba matière ba mbongo ya ba boye bo to bebisa
moi si aza wana pona mbongo aza pona makambo nyonso mais totiaka kaka mbongo te totiaka kaka mbongo te mobali akozala mpe ana posa na yo yo comprendre kaka te ndenge afandi déjà na salon boye déjà tolopolele boye deke makambo ezosengama koto omoni kaka comprendre yango kaka mwasi acomprendre mais soki ekomi ya guerre ya Iran Iraka likambo ya bolingo eza te ndeti na ngai papa Vincent longola nano idée na otopesa awa soki na ye palin pour madame comprendre que te mutu na nga aza na posa natikaka tolopolele donc ne si parla ta coupa bouge yo tika to le polele donc so monde ga to le polele ba dake oza posa feti na pourquoi ye mo comprendre ra muto aye déjà Manuela na circonstance ni repomela mobali na yo feti okopimela nzoto na yo boza mobali na yo boza na yo pimela nzoto na ona sikelo ni nego sala ke okoma na niveau wana OK eloko ekoma na niveau wana ezani teke sona yebi ke asala ngo dali banda pananga ozwa soutien parce que na komi battre peine surtout nanga quand même teke na mobali o déjà azada mobulu na yebi nanga mais na vivre nanga yo na yebi mais na peut sauter ça non on kalbando sala ba OK donc yo mobali oso yebi ka gazin fidèle au PC sunzo doté donc c'est bo kaboni po yo za posa nango ah oui so za posa ngo ne pesi séparation peso et côté makasi boyoki babi soki akanyo na fidélité et nzoto ozwa soutien le quota là on a pesi le mbongo mbongo yo pasa ko boela wote mbongo ezendo plus jamais pona maman Manuela tala na mani oyibi mamanya ezebele ba dusuma benga ngo libala meto aka osomba beno parce que discussion zalaga au faut que discuter facture dot tout ça au moins place ko ma kosomba bino donc yo ko pesa note za kosomba mwasi bah oui ça bon oui pas ngote Manuela est-ce que yo za bongo te to yo somba balu asombi yo te asombi ngate donc tant le but kosomba ça dit so mwasi na ndaka na eloko boyelo te oui na sombi yo Manuela za d'accord non otoka bola pas 40 casiers étaient biso do pesa 35 oui pas ngote siko soki yo bibon e bosko bata o ngasko na pesa otolobani yanga moko yayo OK c'est que osombi ngate Manuela za question ni autour na bango misatu mais question ezate mais ka question na tuna ka liboto téléphone de kaka ngaza ka posa téléphone na mobile nga télé omenga papa téléphone ka mobile na landela na kaka téléphone kaka ndinga za na. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tout solo lina Manuela Moseka là t'as toujours Manuela Kitoko, Manuela Moseka apesi ba critère na et puis tolandi bandeko. Ce que tous les gars étape où Manuela a aussi la choix, il y a parmi mibali misatu et puis tout va conclure. Merci. Ça passe ou ça casse. Rencontre des âmes sœurs New Look. Rencontre des âmes sœurs, yabo luka âmes sœurs na yo yabo kutana na molonga ni na yo yabo kutana na moto ya kobetisa yo motema moto ya accompagner yo toute ta vie tina vieillesse na yo à travers ces programmes au Tomebino Awa dans la voix du peuple. Nous sommes arrivés au moment où notre sœur Manuela Moseka a bosala bongo choix ya mobile net lobaki tozo banda toujours na intérieur ou to suka na extérieur. Manuela a 8 ans oyoka mibali bango nyonso misatu ye moko pe mibali ba 8 ans oyoka ye mais to tika ka choix na ye Manuela a pour na numéro oyo ya sepeli nango et ce qui numéro na pe abimi ye pe faut apprécier Manuela sinon ce qu'on apprécier était match et Rosala bongo annulé. Manuela je pense que aux 8 ans ya oyoka bandeko na biso puis bandeko ba 8 ans oyoka yo déjà baza bala mibali misatu na sima choix na yo et pas ya nani po autant la physique na yo po autant la si au ponaye ou pas. Merci vraiment pour la parole. Na yo ki bango tout. Senti bango tina mutema nanga ba kotinga te. Nana moto tina kati. Ah. Donc on misa ton autant ta physique moko te tam sou moko za bogar ndenge olingaka. Elobe na bango kaka. Il a ça que baba choix na ngate. Avant que tout le monde a physique na bango. Oboyi pena. Voilà. Merci beaucoup Manuela. Toseng alors au Bimalayo. Bandeko nanga misatu bozana sima balobi ba sepe na bango na binote bino misatu. Maintenant c'est la bino misatu bobima. Bino misatu bobima pour que tout le monde a bino quand même parce que ezaki série il y a 3
choix auto salaki to senga bo bima bino misato quand même bato ba mona bino ndeko mo au tema na suka awa moko telema awa voilà c'était nos 3 challengers oyo tozaki na bango derrière barido na biso na bandi et pas il y a candidat numéro 1 au désespéré tu peux revenir encore pour ça la chambre sous. Non, je peux toujours revenir mais déjà on a peu dans une matin. Donc on peut tous les 3 en tout cas correspondent à Bagou. Déjà déjà de loin la bando simbate. Peut-être mutumo on a peu ce conseil à orienter yo nini no ça la choix bien. OK. Ouais. Candidat numéro 2, aux micro? Ouais, on a micro. Voilà. Au gros penser dans pour que aux anos ils à l'aise. On peut ça y est déjà micro na yo. Réaction na yo déjà la dernière à lobby à oponayo et puis bah tout les gars yo muta à 50 mona wazate mais au moins bah moni quand même physique non la souka la bateau bah niveau bataille bon on n'a pas on a dérangé en terre pour se retrouver no pété hein dérangé en terre mais est-ce que gros on a les sous pour tenter chance là bien sûr on a raison voilà candidat numéro 3 vous avez trop compréhensif hein vous avez mutu mo l'exceptionnel on dirait yo za na yo facile hein au numéro moi ça pour maintenir ma vidéo ex naie moi ça vos années fan et musicien mo boya c'est bonini na krakaye tout à fait. Le Flat Hotel Tenazia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenazia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenazia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Gloire à Dieu, merci pour l'interview. Nangaka naïb sabato ba Olanda biso toza na clôture il y a 100 jours. Donc tobandaki 100 jours na biso il y a prière. To clôturer 100 jours le 28 novembre. Donc 100 jours to clôturer le 28. Na tina na yango nde to bongisi grande veillée sacerdotale et prophétique. Nde to dénommé yango Siloé 2025. Siloé 2025 c'est la 20e édition. Oyo nzamba tindanga na sambela kapona bana ya liboso. Tozana ba témoignage salami mingi bato ba bika bazwa ba délivrance parce que bana liboso ba bundisaka bango mingi. Mwana liboso to bakatanga botami aye na famille d'accueil. Est-ce que ba rolinga to ba rolinga ete? Ya obitumba e yaka mina bana liboso bo remarquer na ba famille bana liboso ba bundisa ba omi parce que ba bi que ceux qui bo bundisi bo kweisie ba leki pe ba kweya. Yangwana veille auto sali le 28 novembre. Tonito sambela pona bana ya liboso. Donc moi na liboso so la nangoza na France awa na Île-de-France, oza na Belgique, Allemagne, Suisse, partout puisque vous allez boya na katia grande veillée auto kosala a pona bana liboso. To sambela pona ba cas résistant. Ba cas oyo bande silati. Et aussi là le 28 na clôture à 100 jours na prière. Oza la maladie héréditaire, incurable, nyoswana, yaka toko sambela ensemble. Zamba pambola bino na ozala nga mokote na za accompagner na basali ya nzambe. Toza na apôtre Kerok Kokoba, to sambela ensemble na ye, na basali ya nzambe bele bakoya to bondela na bayembi ebele. Ndeko Thomas Lokofe, ndeko Dambuta, tozali na Dior Vanga ya Suisse, tozali na Sir Dina Ngangwele, évangéliste ya ozana biso. Nzambe apambola bino nyonso. Boko contacter biso na numéro 0033 7 66 27 40 0D. Ndongo zwi numéro wana. Yo mtu wana Kishasa. Benga batuno ba na poto, ana problème mukanda, ana likambo bezo tungisa e. Bengaye loba kozanga te na veye ya Père Konde. Numéro yangwana bo benga bandaka nde ozolanda benga kasiko. Zamba pambola bino. Merci beaucoup. Lelo mukolo ya sango ya malamu oyo la voix du peuple tomemeli bino Vincent elibino basango ya malamu mukolo lelo toza bongo na commune ya Maluku
touti boye là so touti boye toza la macadam awa touti wapi touti toza 15 minutes na entrée à Nécropole 15 minutes na entrée à Kingakati c'est-à-dire tant touti boye bifurcation oyo nzelo kendaka mususu eke mbakana oyo ekei maluku po mema biso ti na maluku centre isika po bato pena bazalaka bato babi maluku bien mais oyo ezali nzela oyo ekememaka ti na maluku donc touti ntsele po tokende vers maluku donc touti ntsele po tokende vers maluku centre nde nzela oyo ememaka nde esika oyo nayeli bino basango ya malamu bozotala na nsima na nga awa omoni terreau nyonso bomoni nsima na nga ezali terreau ezali kotekama na prix ya malamu $4,500 $4,500 20 sur 20 $4,500 aussi lupangu na yo na concession oyo tozali topesi possibilité cette fois-ci ya kosomba par tranche okosomba terrain oyo na 2 ou 3 tranches okoki pe kopesa mbongo na yo cash donc oyo amonika kopesa na cash en tout cas tuwe na biso yango wana mais soko moni koza na posa terrain et que okopesa 4,500 du côté tokopesa opportunité kofuta en 2 ou 3 tranches bengaka na numéro oyo totie au bas de l'écran pour na kosola ba détail $4,500 aussi lupangu na yo et parti oyo tozali na kosouligner que ezali vraiment parti oyo ezali etondi kaka na ba chantier donc soki yo po lingo bakisa yo pe chantier kotonga en tout cas yaka mbango parce que dans une année, dans 2 ans, tu vas retrouver sur ce côté parce que ça va vraiment changer. Dans le cas de pour que Nathalie Sabino pensa que nous avons solo ya concession nini. Donc, nous avons macadam, nous avons la carte ici. Donc, alors, ils que au commis na site et puis après, il faut jouer sur moto pour que tu sortes na carte. Donc, ici, on a zali tozali bongo entouré na macadam donc ne omoni macadam na simalanga soye na continuer tout droit boy na obimasu na même macadam donc eza na forme ya arc de sala arc boy donc concession na biso eza na forme ya arc donc ne omoni macadam boy soye na ko poussa na bani ko kende tout droit na kepeka na macadam $4,500 somba mabele na yo na village Matungé donc quartier o babenga ngo village Matungé donc na commune na Maluku quartier village Matungé oye okuti concession na biso eza awa o tozo pesa mapangu ba terrain plutôt na 4,500 l'avantage boza nango lisusu eza que eza ba terrain cadastré c'est-à-dire ezali ba terrain o déjà enregistré dans l'état congolais donc après 100 ans après 1000 ans après ce combien d'années mutorote melo azate parce que ezali ba terrain o l'état congolais donc là ozo somba terrain tu peux son numéro cadastral déjà oh ils ont déjà enregistré dans l'état donc là yo yé tu suis ka combo numéro wana tu attribué on pas na yo donc tout est correct ils ont terrain ya chef coutumier té ils ont terrain à problème té ils ont déjà tout est en ordre pour que yo osomba terrain na yo na 4,500 merci. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé c'est-à-dire eza na ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons 2 branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne.
Toza na DC réparateur, kosa elango na sérum na ngope, na savon, ou ko associer pe gel douche pour le traitement ya ba boutons et puis ko réparer le poisson na yo. Toza na DC cheveux, kosa elango huile nango, na shampoing nango pour le traitement ya ba cheveux abîmés, ba cheveux o et baby, ba cheveux colorés, ezali ko botisa suki noki et puis ezali ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Toza pe na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tozali na meamicine, sirop comprimé o ezali kisi na biso ya ba mibe, ba levure, eza anti-poison, ezali ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tozali na kisi na biso diazostimile o ezali ko traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis, sucro na comprimé, o ezali ko traiter ba différentes formes ya hémorroïdes interne na externe, ezali ko régulariser pe cycle ya ba mama. Tozali na kisi na biso sensifos o ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso meamicine crème o ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie o ya ploposo, ba mycose o esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na Diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen, ezali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondeli Diazolo. Tozali na meamicine crème ndenge na tamaki, tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.